Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko sila bisalu. Botala mwana mwasi bisika telami. Sans eboke ya maquillage. Photo sans tricage. Nzoto sans tricage. Bio ndenge kaka botama. Ndenge pe azokola. Pe ndenge pe aza na mokola lelo. Ndenge pe azofetele biso Noël 2022. Bandeko, actrice comédienne. Actrice comédienne. Ya théâtre congolais. Ya ba film congolais. Sila Bissal. Actrice a monene boye. Botala ye. Mwasi na kati ya basi. Abendi bote to abendi te. To solo la clair. To solo la transparent. Sila Bissal. Na kati ya Afrique. Aha. Na kati ya Matembele na Pondu. Aha. Tala bote abendi. Sila Bissal abeti peloka mokuse. Tala makolo na ye. Tala elateli na ye. Le papa na ye. Avec classe. Avec harmonie. Bandeko nga papa robo. Na tchaka na nga kate na makambu ya bato ya théâtre. Me bote ya mwana mwasi oyo. Ebendi ngai. Kitoko ya mwana mwasi oyo. Ebendi ngai. Monene na kombo ya mwana mwasi oyo. Ebaloli ngai moto. Age mwana mwasi oyo akomi nango. Natali na bwaki misu na bafeti nyonso. Bato bakokisaki age na ye. Nalobi te. Sila Bissal. Oza penza ki salume banda. Yo ki jeunesse ne bandi sikoyo. Oyo salaki so bombi yango na premier tour. Obandeli deuxième ki jeunesse. Obandeli vie mosusu ya sika. Nzoto no mutezo loba. Ngai nazo tala, nazo interprete kaka. Sila Bissal ki salume banda. Wane zalaki Sila oya sala succès arenia. Azala pe na bote azala na nyonso ya groupe Simba. Sila oyo ya sikoyo ya Abaku. Soki na bosani kombo te. Bien sûr na interesaka te. Me na bwakaka misu epa ya ese de Panama. Siko pe na bwakaki misu pa ya nani? Tani ya Mabedi. Na kanisaki meme eza Tani ya Mabedi. Me tango natali na lobeko kozala yete impossible. Me tango natali bien nzoka natanga bwe na mopanzi. Ye moko Tani akomi pomba na biso Sila. Ah oui. Ah oui. Faut respecter bongo Tania. Avec tous les respects, olobi kaka bien. Okomi kaka bien. Me kozala na kanda te zoa te. Yona Sila Bissal. Bozo sala age moko. Me bozo sala bote moko te. Makolo moko te. Bakwisi moko te. Harmonie moko te. Sila Bissal alie yo. Heureusement qu'on reconnaître pomba na biso. Ah oui. Ah oui. Yo kelengi ya mokili oyo. Sila Bissal
otali photo sans tricage, otali beauté, olobi chika, na welela, na talata photo, ya, grâce temo. Otali bolobi te, na chika nanga kaka, na continue, na photo ya Sila Bissalo. Po grâce temo, na kanisi, wane za yete. Oya chetembe, bogene tala, ba photo grâce temo. Na kanisi mubange. Mubange moko ya riche bien sûr. Amona na bambongo na ye. Yango atondisela biso. Ba maquillage nyonso ekobima. Ezala na Asie, ezala na Europe, ezala na Mauritanie. Ah, Sila Bissalo, t'as la beauté. Azo dégager, t'as la maboko, t'as la misapi, t'as la nyonso kaka, miso, zolo, mbebo. Atandeli biso ye wana mobimba. Pona respect ya bokoko, yango, abombi mosusu. Sino te soka tandaki nyonso, ah. Bato balingai bakweya kao. Ba Yvette Kalombo, balingai babeta bango tatouage, etula national. Bokeba na ye, ozoluka mwasi, tolingo mona beauté, à la congolaise, kende kaka pa Sila Bissalo. Na âge, waza mukolo, ezande Yvette Kalombo. Ah, Sila Bissalo, babakuk, bo sepela. Bo sepela, na oya bino, pomba, ebengi ye na tani ya mabedi. Sila Bissalo, Kisalo mebanda. Ngai papa ropo, atuka, na monifona bandolanda. Ba théâtre na ye, ba film na ye, ba épisode na ye. Po awasi, photo oyo, image oyo, ebendinga, ekanginga lokola ema. Surtout, efongolinga miso, na ye bake. Tani ya mabedi, azalaka ndakala te, manzalaka mbisa kokauka, oye tikali na kata wenze. Efongolinga miso, na yeba, grâce temo, elongi wana, ezalaka penza ya ye, adefaka te, eza penza ya ye. Pona koyeba, age na ye, problème eza te, na kene nanga, na bureau ya carte électeur te, Manik de John, azawana, kimpa vita, akopesanga age na ye na pete nyonso. Bien sûr, alobaki, baza age moko, na grâce temo. C'est possible, mais grâce temo, na naboti kate banate. Problème ezate, awa toko lobela kaka, bote moko, ya Sila Bissalo, tala ndenga bendi bote. Ah, makolo, natandiango wana. Loketo, natandiango wana. Maboko, natandiango wana. Iye mobimba, na chena bakwe na kwe. Alors, yo, ozana posa lineki, po mona tondenge nini. Sila Bissalo, Kisalo mebanda. Mokili yango, ezali penza elengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi que les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so JP Kiama ta ay boss des boss ya nia ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so JP Kiama ta ay boss des boss ya nia ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.